remercier, tous les remercier bien nous dit bah bon mais ça qu'on a émission à www.zoomel.com. Donc si bien côté pour être vous allez comporter toujours confiance na émission na bino on ça na klanda les lots bon meli bino basango ko bukulanda na mukolo lelo et bon na bino ete boza la kaka bisika buvandi boyo kanini ko bon meli bino pour être biso vous allez site oyo tozali kozwa information na source mpona koinforme bino mpe tozwaka parti po ya mobilité mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali kolekana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoomel.com bozalaka kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bolandaka mokolo na mokolo bandeko lelo tokolobela bino nini lelo tokotalisa bino ndenge nini ba opposant congolais tango batindaka bino balobaka ete bokende kobunda bazali kobimisa bino na babalabala me tokotalisa bino sikoyo ndenge nini bango moko ba opposant congolais yango basalaka ete po ete bamibatela bomoi na bango base sauve po ete esika oyo ntango bazali koloba na bato ete bobima na balabala bokende kosala boye botelema me bango moko yoka langage na bango bandeko bazali na balangage moko oyo bazali koyebisa biso me toyebaka te soki bapeuple congolais bazali kaka na kati na anesthésie oyo bazali kolalisa bango bazali koyeba te bandeko ngwanda azali koloba na bato ete bokanga azali koloba bamama bokanga maputa bokende kobunda etumba bapapa botelema bokende kobunda etumba azali kotinda me na tour na ye yoka langage na ye bandeko kokamwa na tour na ye le terminateur ngwanda alobi boye ngai ndenge nazali wana nakokota nakokende ngulungulu te alobi ete na Congo akokende ngulungulu te alobi ngai soki bazwi ngai bakoboma ngai bon ebongo mpona nini oyebisaka na bana oyo bino botindaka te ke bokende na Congo bokende kosala boye mpona nini boyebisaka bango ete bandeko en tout cas nazali kosenga na bino boyeba ete danger ezali soki bokei kuna bakoboma bino boza koloba na bana ya bato bakende ngulungulu po ete bakende kokufa mpe bozali koasire bango ete na bokende problème moko ezali te me yoka langage ya ngwanda alobi boye ngai nakokende kuna ngulungulu te donc nakokende kokota na Congo ngulungulu te po ete ngai soki nakei kuna bakoboma nga bandeko vraiment nzambe merci na ndenge nini akomi kolakisa biso mayele mabe ya bapoliticien bandeko tango biso tozali koboma nzoto kosala n'importe quoi nzoka nde bapolitisien wana bayebaka ete bamanipulaka biso mpe makambo basalaka bayebaka ete danger na yango ezali ndenge nini me tala lelo ngwanda le terminateur bandeko ngwanda azali koyeba ete soki akei na Congo azali na danger mpe azali koloba ete ngai soki nakei kuna bakoboma ngai donc tango bolobaka na bana ya bato bokende kobunda bosala boye donc mpona wana nde boyebaka teke bana wana mpe baza na danger bino bolobaka ete tokokufa mpona ekolo me lelo bokokufa lisusu mpona ekolo te ekomi nde bato mosusu bakende kokufela bino mpona ekolo bandeko tozala mayele na bazi ete bato mingi basi balanda discours oyo ya le terminateur me batia yango kate ezali kaka ndenge Mobutu azalaka na ntango ya deuxième république soko aningisi mwa babiloko na ye wana ntango akoya na discours ata azoyebisa bino bamakambo ezali ya mabe bozali kondima kaka kobeta maboko bandeko boyoka bino moko ndenge ngwanda le terminateur alobaki mpe kokamwa bandeko ngwanda azali kobatela molimo na ye nde bazali kotinda bato mosusu po ete bango bakende kokufa ngulungulu bandeko alobi ete ye akokende kokota ngulungulu te po ete bato wana soki bazwinga bakobomanga ebongo ntango bozali kotinda bana ya bato boyebi te ke ezali mpe danger mpo na bango bakoki kokufa
bandeko tozala mayele nakoloba kutu mingi te nakosenga kuna na régie batiela biso babilili mpo na kotalisa ndenge nini hypocrisie ya baopposant congolais ezali korenie kati na biso me mingi bazali koyeba te bolanda le terminateur ngbanda ndenge alobi malamu ete ye akokota na kongo ngulungulu te mpo ete ye soki akei kuna bato wana soki bazwi ye bakoboma ye ebongo bana ya bato oyo azali kotinda donc mpo na ye ata bana wana bakei babomi bango probleme eza te me ngwanda sikoyo ye aloba ete azwa ata mwana na ye ya mobali atinda ye mpe ndenge atindaka bana ya bato mosusu totala soki akolala pongi pana bana ya bato mosusu ata soki botindi bango pongi pepele bolali na bino wana eloko ezali te me soki mpo na bino moko na bana na bino wana nde motema ekomi likolo motema mabe motema ya ndoki bandeko babolingo nakosenga kuna na régie batiela biso babilili bolanda ndenge nini baopposant congolais to ngwanda le terminateur azali koloba mpo na kolakisa bino ndenge nini baopposant congolais balingaka kozwa biso lokola bazoba babilili s'il vous plaît biso na niveau ya pareko tolobi tokolala pongi te tokotika bango te mingi boze kotuna obi me papa nga na mpona nini na pareko tokosala ndenge nini oya mpo kamba biso ngai naza na mposa na koya me ngai na soki omoni na ti makolo loba makambo ese ebebi nakotia makolo litiela te soki bato wana bazwi ngai bakoboma kaka eze ngongo akoza lisusu na kobanga te soki bolobi bobanga bapaya bakokamatela bino mboka mpo na seko soki bato wana bazwi ngai bakoboma kaka eze ngongo akoza lisusu na kobanga te ngai naza na mposa na koya me ngai soki omoni na ti makolo nakotia makolo litiela te soki bato wana bazwi ngai bakoboma kaka eze ngongo akoza lisusu na kobanga te bandeko babolingo na banzi ete bino moko bowuti kolanda ndenge nini ngbanda le terminateur asili kolakisa lolenge na ye ndenge nini bato oyo bazali komanipule biso ye azali kobatela bomoi na ye nde azali kotinda bato mosusu babima na balabala mpo na kotinda bana ya bato mpo na ye ata ndeko soki okufi ezali kolobela ye eloko te probleme ya ngbanda ezali ete ye azwa kaka bénéfice na eloko oyo azali koluka mpe ye aresir kaka na mission na ye oyo azali kosala ezala bokufi ata 1000 mpo na ye ezali koloba eloko moko te wana nyonso tu mpo na kolakisa bino ete bazalaka na susi ya peuple te me bazalaka na susi ya baintérêt na bango personnel bandeko babolingo na ntango oyo nakoti na sujet oyo ya bandeko congolais oyo basalaki intervention na émission oyo tosalaki po ete ntango biso tosali émission ezalaki na sujet mosusu me bandeko wana bazwi balingi babongola makambo ya émission oyo ndenge biso tolobelaki babongola yango na ndenge ya bapense na bango bandeko babolingo ezali na bandeko oyo basilaki kosala bacommentaire na émission oyo tosalaki ezalaki na bandeko lokola ndeko Pek Ntumba pe Vero Mwalumba na bandeko mosusu bandeko wana balobi boye papa Roger na mama Rosalie bino bozali koloba kaka bamakambo me bozali koyeba te ete Kiungu oyo azalaka ex-gouverneur ya Shaba azali koloba makambo oyo ya génocide kuna na Congo me bino botikali kolobela yango te ata moke bandeko nazongeli lisusu bandeko oyo Pek Tumba na Veron Mwalumba pe bandeko mosusu balobi ete papa Roger na mama Rosalie bango bazali kolobela bamakambo mosusu me totikali komona te esika nini bino bolobeli bamakambo ya
Monsieur Kyungu oyo alobaki mpona génocide oyo alobaki mpona likambo etali génocide mpona bakasayen bolingi kolobela yango te. Merci mingi bandeko ba auditeur ya Radio Zumel 1000 mpona attention oyo bosili kosala mpona biso mpona koloba ete papa Roger na ngai mama Rosalie tozali koporte importance moko te na kati na likambo oyo Monsieur Kyungu asilaki koloba na oyo etalaki bakasayen kuna na Shaba. Merci mingi bandeko na koyebisa bino eloko moko et surtout na ndeko Veron Mwalumba oyo biso tomonaka ete ayebi politiki ya Congo mingi koleka me sikoyo nakomi kozala na badute komituna soki mpenza Monsieur Veron ayebaka politiki ya mboka na ye malamu to ezali kaka ete azali mpe kaka moto oyo ya kolukaluka pembeni mpe koyokayoka na bamasolo mpe aye na internet aye kokoma ndenge babengaka ete politiki ya madiembila. Donc lokola moto azali kodiembela kosala politiki moko ya kodiembela donc politiki ya madiembila. Ndeko Veron Mwalumba ngai na koyebisa yo boye mama Rosalie ata ndenge ozalaka na badute na makambo ndenge okomaka ete nayebaka te mama Rosalie azali papa Roger azali mama Rosalie kanisa kaka na ndenge na yo me lokola biso toyebi ete bino ba mobutiste bozali kaka bato oyo bolingaka kosala kokanisa na ndenge na bino botikala pe kaka na position wana bandeko ba bolingo na koyebisa na ndeko Veron Mwalumba problème oyo siliko lobela biso na oyo etali Monsieur Kyungu na oyo alobaki mpona bakasaye na Congo ngai na koyebisa yo Monsieur Veron Mwalumba ezali kutu likambo ya papa Roger ou bien mama Rosalie te balobela yango po ete soki bozali koloba ete papa Roger na mama Rosalie balobi eloko te ezali lokola bozali kosala hypocrisie pe ezali lokola bozali kolinga kosekisa cadavre ya moto oyo asi akufa kala me bozali kosala tu po bolinga bosekisa yango mpona nini nalobi boye nalobi bongo parce que naye komona ete ngai mama Rosalie malgré bato bakanisaka ete nazali mayele mingi te me nayebi quand même politiki ya mboka na ngai na mwa moke oyo nazali kozwazwa pe nazali koyoka tout autour ya bandeko mibali oyo navandi na bango pembeni pe nazali koyeba quand même politiki ya mboka na ngai pe nasengaka nzambe merci po ete nazali na moto moko malamu soki nazwi likambo na saisir yango mbala moko pe kokende nyonso yango wana ndeko Veron Mwalumba bazali kokamwa mingi ye na Monsieur Pek Tumba pe bandeko mosusu bazali kokamwa mingi ndenge nini ba makambo ya Monsieur Kyungu oyo alobaki na oyo etali bakasa ye biso tozali koreagir te me tokoyebisa ndeko Veron Mwalumba pe Monsieur Pek Tumba pe bandeko mosusu makambo oyo bino bozali koloba ezali babiloko moko trop primaire pe ezali babiloko moko tango bino bozali kosouleve basujet ya boye yango nde ezali kozongisa kaka mboka na biso na nsima. Alors ngai nakotuna bino motuna po ete bino sikoyo bolingi kotalisa ngai ete bino nde sikoyo boyebi politiki ya Congo mpe bino nde moto bokoki kolakisa bato nzela yo ndenge nini likambo bo ezali kokende bolingi koloba te yo boye me ngai nakotuna bino bokanisi makambo oyo Monsieur Kyungu alobi liboso ya ba journaliste oyo asali ba déclaration na ye na oyo etali bakasa ye bino bokanisi ete ezali ba idée ya Kyungu lelo bolingi bolakisa biso ete bobosani ba cofondateur ya ba idée oyo ya Kyungu oyo azali koloba lelo bobosani po ete makambo Kyungu azali koloba lelo na oyo etali bakasa ye ezali babiloko oyo alobi yango lelo te boyebi yango malamu oyo kutu ndenge ezali wana alobi kaka tika aloba pe toyebi ete
président na biso oyo alingi pe le rais Joseph Kabila na ndenge azali kolinga mboka etambola jamais akoki kondima babozoba ya boye Monsieur Kingu asala yango na bakasayen. Mais tokoyebisa bino ete bo il faut boyeba yango babiloko oyo Monsieur Kingu azali koloba ezali kaka babiloko oyo ye asi a realizaka yango meme na tango ya deuxième république. Bino bokanisi ezali ba idée na ye. Ba idée oyo ye Kingu azali koloba ba makambo Kingu azali koloba. Bobosani ba cofondateur na yango. Ba biloko oyo Kingu azali koloba lelo. Ba cofondateur na yango ezalaki Mobutu, Ngwanda, Bangunz Carlibon. Bango nyonso wana nde moto ba créaka yango avant na Congo pe ba réalisaka yango ba bomaka ba kasaye ebele. Alors lelo nazali kokamwa bozali koloba ete Kingu alobi ba makambo ya génocide kuna bozali kolobela yango te bandeko wana ekomi hypocrisie bino boyebi teke makambo wana esi elobama makambo wana Kingu kuta sa sala yango a réaliser yango na Mobutu bobandai koloba ete Mobutu mwana ya mboka asangisaki bino asangisaki biso ba peuple mais bomoni Mobutu instrument oyo utilisaki po ete bakatange na ba kasaye babomana boyebi yango te bangwanda nyonso to Bangunz Carlibon tango baorganizaki eloko wana bino boyebi yango te est-ce que na tango ya deuxième république balobelaki yango bino boyebi te babiloko oyo nyonso tu Kingu azali koloba lelo ezali kaka babiloko oyo bato ya deuxième république babotaki na kati ya makanisi na ye po ete oyo Kingu azali koloba lelo baconfondateur na yango ezali bangwanda ba Mobutu banini po ete basi baorganize yango kala mpe bakotisaka yango na mutu ya Kingu mpe Kingu sikoyo ekomi eloko moko lokola liseki kati na ye yango nakomi kotombola mongongo mpe koloba mais avec Joseph Kabila azali na force moko ya kosala te po ete Joseph Kabila alingi ete biso bana ya Congo tozala esika moko liboke tosangana. Jamais Joseph Kabila akondima babiloko ya bozoba oyo bato ya deuxième république bazalaka na yango ya kosala ete batrouble ezala bakasaye na ba katange wana jamais ekoki kosalama. Bandeko babolingo na koyebisa na bandeko oyo Vero Mwalumba pe bandeko mosusu soki bolingi ete bato basala intervention na likambo Kingu azali koloba bokomela Ngwanda lokola azali na bomoi boyebisa ete Ngwanda tala makambo oyo bolukaka avanda Mobutu lelo oyo lokola bino bozalaki ba cofondateur na yango bino nde moto bokreaki yango bocheki yango na mutu ya Kingu tala lelo Kingu akomi kobota lisusu ba makambo wana na mutu na ye po akomi kolinga lisusu génocide entre esalama entre bakasaye na ba to oyo ba Chabien. Alors boyebisa ete lokola bino bato bocheki ye makanisi yana na motu na bino Ngwanda tosengi na yo sala tu meka kosolola na Kingu yebisa ya tika ba makambo wana po ete bino bozali koloba ete Radio Zumel Mili aloba Radio Zumel Mili akoloba nini tant que ba cofondateur ya ba idée wana bango bazali awa boyebi yango te bino bato bolobi boyebi politique ya Congo bino bokanisi makambo oyo Kingu azali kosala sikoyo ezali makambo oyo ebotami na motu na ye lelo to bacofondateur na yango bazalaka deja na ntango ya deuxième république Mobutu Ngwanda Ngunz Carlibon mpe bato mosusu boyebi yango te soki boyebi yango te namoni ete alors politique oyo bozali kosala ezali politique ya ngulungulu babengaka yango politique ya cafouillage bozali koluka kaka esika nini bokobimela alors nakosepela mingi bolobela biso ba makambo mosusu soki bozali koloba makambo ya Kingu tokosenga na bino makambo ya Kingu ezali teke Radio Zumel Mili nde soki elobi yango nde ekopesa soki nini mais moto oyo akoki kosala makasi po ete astope makanisi ya mabe ya Kingu ezali kaka ba cofondateur oyo bazaka idée wana na kati na Kingu po ete azala instrument oyo akolekela pona kosala ba makambo elekaki bino moko boyebi entre ba Chabien na ba kasaye yango wana tosengi na
Monsieur Véron Mwalumba pe bato mosusu bokomela ngwanda le terminateur po ete yenda azali cofondateur ya ba idée ya kiungu soki boyebaka te tango mosusu bozali kokanisa ete ba idée ya kiungu ebotami nde na motu na ye lelo te cofondateur nango ezali ngwanda le terminateur pe na bato mosusu Ngunz asi akufa Mobutu pe asa akufa pe ndenge ezali na lokola ngwanda azali na bomoi c'est mieux bo contacter ngwanda boyebisa ete ngwanda ndenge ezali na tala moto oyo bino bokotisaka ye ba idée na bino na ntango ya deuxième république mpona kobimisa baguerre ya bashabien na bakasaye tala ete alingi ezongela susu bamakambo wana benga ye na nkuku yebisa ye boyeboye yebisa ye ke o retire ba idée na yo po ete ba oyo Kiunga azali koloba lelo ezali ba idée na ye ba cofondateur nango ezalaki ngwanda Mobutu Ngunz na bazi ete oyo kutu nazali kolobela bino tango mosusu boyebaki te me na apprendre bino nde yango bozalaki tango mosusu ya kolala me na fungoleli bino yango po bozali koloba ete papa Roger na mama Rosalie pona nini bolobeli makambo ya Kiungu te tango bazwaka ba idée na bakotisaka yango na motu ya Kiungu. Est-ce que bino botombolaka mongongo na tango deuxième république tango Kiungu azalaki ko amonisaka bakasaye mpasi babomi bakasaye est-ce que bino bolobelaka yango sikoyo nde tokomi komona bokomi koluka baraison de gauche à droite mais baraison na bino bozali koluka toza komona yango ezali penza kilo te ezali baraison moko bozali na yango eza trop léger tolingi boyelaka biso ba idée moko ya oyo eza mwa kilo oyo tokoki kosala nango mwa débat epesa mwa mais soki bozali koya na makambo moko léger tozomona penza ezali mawa mingi yango wana tokosenga na bino ete soki bolingi balobela malamu likambo ya bakasayen na bashabien bobenga ngwanda le terminateur po ete bango nde bazali bacofondateur ya baidée oyo ezali na motu ya Kiungu po ete bino bozali kokanisa ete Kiungu nde abandi idée wana na mote ezali kaka idée oyo bakotisaka ye deja bacofondateur nango ezalaka Mobutu ngwanda na Ngunz Karlibon oyo basalaka ete po ete génocide ya bakasaye ebanda na kote ya Shaba wana nde na apprendre bino tango mosusu boyebaki information te na apprendre bino yango alors na kosenga na bino ete ebongi malamu bo saisir yango alors botika koloba ete Radio Zumel milubie papa Roger na mama Rosalie tozali kolobela makambo ya Kiungu te moto oyo akoki ko loba na Kiungu azali awa kombo na ye ngwanda le terminateur boluka ye parce que bango nde bazali ba cofondateur ya ba idée oyo ezali na motu na ye papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba na banzi ete mama Rosalie na oyo uti koloba ozali vraiment clair et net na makambo uti koloba na oyo etali bandeko oyo lokola bautaki kokomela biso papa Véron pe bandeko mosusu kaka ndenge mama Rosalie auti koloba bandeko tokoyebisa na bino ete ezali teke lelo oyo bino bokoloba ete ba makambo ezali koleka kuna na nina Shaba papa Roger na mama Rosalie bozali koloba yango te po ete boyebi ete lokola Joseph Kabila alingi ko-organiser génocide kuna na Shaba nde yango na bolingi kolobela yango te mais papa Véron pe bandeko mosusu soki bozali koloba ba makambo ya boye nazali komi tuna vraiment soki politique ya Congo yango boyebaka yango malamu ou bien bozali kaka bato oyo ya koyoka ba information de gauche à droite pe bokimi mbangu na internet bobandi kokoma mais papa Véron nga na koyebisa yo boye makambo ya Kiungu ndenge mama Rosalie auti koloba ba cofondateur ya ba idée oyo ezali na kati na motu ya Kiungu ebandi teke tango Joseph Kabila azwaki bokonzi ezali ba idée oyo Mobutu na bangwanda bango moko basi ba reformaka yango na ba Ngunz Karlibon oyo bachaka na motu ya Kiungu oyo Kiungu azali koloba ezali kaka ba makambo oyo deja basi bachaka ye na moto oyo pe a réaliser yango nde akomi kolobela bino lelo mais bino naza kokama bokomi kozwa yango neti likambo moko ya sika ezali likambo ya sika te ezali likambo oyo basi ba organizaka yango bien avant pe boyebi ndenge nini bakasaye bakufa
oyo ezali kaka nde tolobeli bino po ete bocomprendre ete oyo Kyungu azali koloba lelo ezali baide ya Kyungu te po ete bacofondateur ya baide wana bazali bacofondateur nango mibale basi bakufa. Mobutu akufa, Ngwanda nani Ngunza akufa, pe Ngwanda azali vivant. Alors soki bolingi koyeba pe histoire bomeka ko consulter ba archive bokota na kati ya ba page net ya ba YouTube boluka ba image bolanda histoire wana malamu avant ya koloba ete tala Nguzuma tala nani Kyungu makambo azali koloba bato bazali koyeba teke Joseph Kabila linga organiser génocide pour na bakasa ba mais babiloko bozali koloba ezali kokamwisa biso bino penza bozali koloba ete makambo Kyungu azali koloba ezali que Joseph Kabila ndem tali ko organiser alors que bobosani ke eli babiloko moko ete Kyungu asasala yango ezali kaka Kyungu azali lokola azalaki lokola mwana to papa ya bitinda oyo batinda kai kaka sala ba cofondateur ya ba idée wana ezalaka Ngwanda Mobutu Bangunz ba yebaka eloko nini balikaki ba organiser po ete basala yaki yango pona intérêt ya pouvoir na bango bazalaka na yango. Alors toko senga na ba congolais na eko mona ete wana penza nazali koloba yango ya solo ba congolais mingi basalaka makelele kana ba internet kokoma pepe makelele mais politique ya Congo ba yebaka yango te yango tolobaka ete ndeko soko lingi ko sala reproche na moto ou bien kolobela moto likambo na oitali politique ya mboka meka ko raisonner tuna pe ba conseil na bato po ete tango mosusu oyo koki koloba ekoko kwesa na libulu sanke omiyeba. Yango na tosengi na bino bandeko botika na bino komitungisa po ete makambo oyo Kyungu aza koloba lelo ezali kaka ba makambo oyo bakotisaka ye na mutu po ete bacofondateur ya baide wana bacofondateur ezalaki Nguz Carlibon, Ngwanda le Terminator pe Mobutu basalaka eloko wana po ete bayebaka pourquoi basalaka yango wana tokosenga na ndeko Veron kimia ezala esika ozali tika kozala agité po ete tosi toyebisaki bino ete ndenge ezali wana bomata bokita biso tozali koyebisa bino ya solo les rais kuna na Congo akangi tous les 4 coins mais bato mingi bayebi na bango bazali kosala sembla toyebisi bino ke les rais azali moto oyo azali candidat na biso oyo akomema biso lisusu na 5 ans mosusu ezali koya po ete na minute oyo bana nyonso tu ya Congo na minute oyo bazali na besoin na ye po ete a continuer ba projet na ye ya kitoko oyo ayeli biso na mboka na banzi ete oyo tokokaki koyebisa bino yango wana ebongi malamu ete avant ya koloba avant ya kosala makelele na ba internet bolukaka kozwa meme koconsulte ba histoire ya mboka pona koyeba eske makambo tozali koloba po makambo mosusu bandeko oyo bokomaka na ba internet kokanisa teke tango komi yango ezali kaka pona papa Roger na mama Rosalie te bandeko ezali na ba milliers ya bato oyo bazali kotanga yango pe ba milliers ya bato bazali ko juger bino oyo bako koloba bato bayebi politique ya mboka te tala babiloko bazali koloba pona minute oyo bandeko soki tosali émission oyo tosali yango po to ede bino tomoni ete boza kosala makelele boza kokanisa ete tango mosusu makambo Kyungu alobi ezali nouveau pona bino mais to apprendre bino ke ezali ba makambo oyo ya sika te mais ba cofondateur ya ba idée oyo ezali na mutu ya Kyungu oyo batiaka ye na kati ya mutu ba cofondateur wana moko azali na biso wana poto mibale bakufa mais moko azali awa na poto oyo azali nanu ko vivre ebongi malamu boyebisa ete ayebisa nde na monsieur Kyungu po biso tozali ba cofondateur ya idée ya monsieur Kyungu te ndenge bozali koloba ete Joseph Kabila azali kosala boye ezali Joseph Kabila te mais to apprendre bino ezali nde ba idée ya Ngwanda Mobutu na Nguz Carlibon lokola mibale basi bakufa Ngwanda azali na bomoi bo solola na ye botuna ye po ete ameka ko éclaircir bino donc soki bozali koloba boye pona o radio Zoumel 1000 o papa Roger bozali kolobela yango biso to koloba nini pona yango po ete ezali ba biloko moko ese salama pe bozali koloba ete Joseph Kabila nde mutu azali ko organiser yango ezali mawa mingi tango mosusu bozali koyeba histoire ya mboka te botuna et puis ba ko apprendre bino mama ozali na zongiseli yo maloba
Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba na banzi ete papa Veron pe bandeko mosusu basili kozwa eyano na bango na oyo bakomaki likambo ya Monsieur Kyungu etali papa Roger to mama Rosalie balobela yango te kasi boluka ba cofondateur ya ba idée oyo ba tiaki na kati na motu ya Kyungu oyo boyebi ete génocide wana meme ezalaka organisé oyo azali koloba ezali kaka continuité ya makambo oyo batiaka ye na motu na ba cofondateur wana totangeli bino Ngwanda Mobutu pe Nguns Carlibon. Alors yango wana tozali koloba na bino ete politiki ya mboka na biso ezali politiki oyo ebongi malamu toyeba tango bato mingi bazali koyeba politiki ya Kongo te yango no moni ete ba opposant congolais mingi bazali koya pona kolinga ko manipuler bato pe kosala n'importe quoi. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na banzi ete na sima ya bangonga nde tozali kotalisa bino ba émission ya kafu oyo mokolo ya lelo ekoleka tokolakisa bino ndenge nini ba makambo ezali koleka pe boko découvrir ba makambo ebele oyo radio Zumel 1000 ebombeli bino mokolo ya lelo. Bozala kaka bisika bozali po ete mokolo ya lelo ekozala somo mingi pe ngai mama Rosalie nazali na makambo oyo na koloba mokolo ya lelo na banzi ete bokoyeba eloko nini oyo tobombeli bino. Bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.